Bienvenue sur notre chaîne affichée toute télévision Balobi o eza chaîne Nabino, eza chaîne Nabiso, eza pe chaîne Nabino. Wana ezanga ya bino affiché tout neko présenter bino émission Nabiso ya lelo oyo tolingi toyeba ba star Nabiso oyo baza kati ya mboka te mena libanda ya mboka Nabiso ya RDC. Wana nga ya bino affiché tout mwana popi ya mukolo toke na bino malembe bomo na invité na nga o nazo yamba ye na mukolo ya lelo. Sans plus tarder, Toza Awana. Merci beaucoup. Affiché tout, moi na popi ya mukolo. Toujours j'attends. Danger. Merci pour m'avoir passé la parole. Je me présente, ngai wabino Félix Ngindu. O batu bele ba ebelanga na kin na kombo Ruminige. Ruminige Madagadaka. Donc le grand drummer quoi. Donc c'est ça, Félix Ngindu de Naza invité le na chaîne Nabino à afficher tout. Ils ont présenté na mère Nabiso à toujours très kitoko. J'attends ça danser. Vraiment merci beaucoup. Bon, voilà batbalimba yeba Félix Ngindu ndenge o se présenter ezayo wana kombo na onde toyoki mais toyebi peke oza moko ya ba artiste Nabiso. Siko to linga toyeba oza artiste nini musicien oza théâtre ou bien oza nani po balandi Nabiso ba mekako yeba yo mwa muke emina bongisela biso caméra bimisela biso ngo vraiment bien kitoko to yeba koyamba star Nabiso ya munene oto yambe na kati ya mboka ya Liverpool wana ba question na ezepa na nga na kopozo ba question papa yo koyeba ko yanola biso mituna oza artiste nini na kati ya mboka Nabiso ya Congo RDC. Ok, merci mingi mais nga naza artiste et musicien. Je suis artiste et musicien, chanteur, compositeur, batteur. Donc nakoloba ke na banda musique na Congo démocratique na mboka na place na botama. Na vous expliquer bien pour na ebi ke batu baluka nga trop na kin. Oui, batu baluka ka trop na kin mais siko eza bien ndenge batu bomo na bilili boye o pesa biso tandela biso nanu parcours na opo ba émission eze belé en tout cas naza na besoin na makasi o banda ko yaka vraiment na kati affiché toute télévision balandi na biso banda mona kao mais il faut pesa biso nanu parcours na yo oza musicien et là on na openze benda yo po okoma musicien on va na li pongi boevie okomi maman musicien ou bien eza ndeni ni pete la biso na peso penza en tout cas na peso temps autant de la biso vraiment parcours na yo ndenge nini obanda musique oute pa nani abimisa yo nini na pesio vraiment temps continuer kumba biso bete biso liso no mobimba. Merci mingi affiché tout. Donc ngai omoni musique eza na makila des fois na koloba ke na kini tango tozana ba petit tozokola na botanga na Beaux-Arts, Institut des Arts, Académie des Beaux-Arts. Donc na bani musique na ngai demandi ko beta na ba orchestre na repeso par exemple ba orchestre neti Tushi Gombe Flash Musica na ici ça va. OK. Tushi Gombe ezaki orchestre mo ezaki na Gombe. Na ba Lenzadi Papinto ya batwana tout ozaki na bango. Après na beta sous na Flash Musica o ezaki na Binza o ezaki formé na ba Sam Chintu Modogo Barambwa Suzuki 4x4. Vous comprenez ba ya Yoshi Mwamba batwana tout. Na ane nini se? Wana siko eza na koloba na ba 1994 na 1994. Wow, parcours no Kala penza quoi. Vraiment. Voilà. Donc tant wana omoni
tozo ko meka ko balancer classe na musique et tout ça. Et puis na ko ba na zaki mutu mo ko nzonzinge. Cela veut dire ba groupe belé bazaki ko solliciter nga un peu ko beta drum mo na za pen église na zo ken église na zo beta mbunda. Na beta mbunda na église catholique ezaki na Bumbu na Saint Antoine ponga na mo na Bumbu na botami na Bumbu na koli mingi na banda pour na otanga na académie des beaux-arts fona ki vanda na banda patente tout ça donc na koli mingi wana quoi. Donc groupe nanga pendo na laki ko beta mingi ezaki flash musique à place ozaki na ba modogo ba sam et tout ça. Donc avant wana to saki na groupe moko o ba bengara ici ça va. Ici ça va eza groupe moi banoza na balari na bandal. Na si bana kin ba yebi très bien eza groupe place ba musicien belé ba outi net tiro o azana zaiko a outi wana. To saki un peu na ba massa mususu na bosan ba kumso na se rappeler très bien ba michono et tout ça ba comme moko o ba doit se repérer na ba la dance montana de quoi wera et tout ça. Donc ngala ngi petit mon a obeta drum et puis na gatsa groupe wana nazaki mutu moko tellement polyvalent na obeta drum mbunda mo pe ko yemba ko créer tout ça mais na isiko tant est passé ba travaux nazo travailler na Chigombe na travailler pe na flash musique mais après na okanga mingi na flash musique ozaki na Delvo na Mbinza tozaki na basamba mudogo bango tu wana lero o kanga mana bango zaika pona drum wana yaki pona drum nazo beta drum na mama yaki pona drum mais ezaki souvent loyembo nanga ezaoza mingi tango eza likambo ba variété avant concert et bande tout ça na mutu moko wana olela oyemba pe trop na mutu moko oyemba ko beta drum en même temps pour ça la variété avant ba chanter ba tout ba donc domaine nanga penza makasi ezaki na drum po ya monde penza eza makambo na ngai quoi. Voilà quoi, boyoki parcours ya ndeko na biso ndenga tangeli biso ba kombo ya ba musicien ba star na biso oyo ya Congo. Boyoki ba kombo nyoso tuka ndenga tena liste wana donc auti vraiment musika kande bozomona abandi na drum mais lelo ndenga banda na drum wana lelo to loba boeza makamususu lelo to yoka kaya biemba ka donc aobeta penza ndule penza na ndenge penza ya en tout cas bravo grand frère. Balanda biso ba na esengo ya oyoka yo mais yo continue kaka ko betela biso li solo ndenge nini yo memelelaki olongwe na drum mbala moko komi na musique ou si ozalaki na kati ya Congo Kinshasa o memami ndenge nini voilà si oyelelo okoti na kati ya mboka ya Liverpool pe otiki marambango te ozo continue ka marambango sko balandi na biso baza posa oyoka. Voilà, merci à trop mère affiché tout, j'attends toujours mon apopia mukolo. Alors parcours na ngande onzomona ko beta na ba flash musica ici ça va tout Chigombe natine na yo koma lelo na Liverpool na vous expliquer un peu moi muke omoni tant nazo beta na flash musica ezaki na tant moko boye Koffi Olomide aye comment on musicien ya flash musique liboso a bendi Suzuki Suzuki akei après a bendi Blanchard bassiste Blanchard akei ti ayo benda Sam Chintu akei modogo alandi bon à partir de temps na ngai pe tellement oyebika chiki ndule momoni ba parents bazaki tellement très sévère mon il faut qu'on ça l'effort qu'on moi diplôme et tout ça bleu moi mais musique tellement yaki makasi ngape na ba massa wa mutu ba ben nani pa Koffi bondeni bon ngape un jour funa beta na autour côté kuna bon comme susu na ye wana na kasavu côté Koffi ando répéter na la côté wana on se présenter na Drumer basamba moni ngaba monta veo grand Drumer banini tout ça Koffi abi bon to mekaena bon moni na fa na drum na on se rappeler na beta nzembo moko boye ya Koffi ya nzembo na ndako mama minawe mama minawe bolinze mwari tu sais mta beta ba drum na tango mwana
pour yo interpréter ba genre ba drumo Juju Sabeta pour nga penga na ko ba idole na ya Juju ça pour na no Rolanda penga style Juju c'est makasi na drum donc pourtant surtout beta penga mon côté pour yo copier Juju c'est na Robeta na moment na Kenya enfin tout ba ebi pour maman na on loba eza blaguité na ebi que il est comme collé belé avant les l'autre ça l'émission pour exemple bosopé maintenant to vanda na expliquer le waboé na ebi que batu ba Rolanda ngo ba se rappeler ba ouais va très bien donc na kasa vous bon attend ba passer na temps na sala test na vanda na drum ko beta na beta ebi que et ningisa na niveau moya osarate ba shake ba nan ba tout on a obina donc osarate et puis ça donc mystique à partir on a Kofi Ayole la fort Suzuki petit na fou petit banin parce que moment no ebi ezaki blaguité déjà ezaki na kata Kofi na kata groupe à Kofi wana pour un quartier latin mais na Suzuki na moment na ba tourner balaki na puta ba dormir ni balé koko tiomba na kapangala on dit bazara na kati bazo beta ba dormir moni que ça est facile te yo anga o percer na ba ton pour kapangala déjà to zaini na ici ça va tant wana kala alors ba yo zo mai na on peut ya ba rap mais malheureusement on dit quand ndeng mambo zalara na yo zo cop moko boye ne zalara zaki camerounaise moko boye ayaka banda ko vanda na Gombe azara marié na anglais moko ou azara directeur à BAT na Congo directeur à BAT place ba sala ba cigarette ba ambassade et tout ça au Capi donc moi sinaé camerounaise wana azara chanteuse de jazz a Robeta jazz na kati ya Congo bien na kati ya Congo donc le cas moi c'est directeur à Mundele anglais alors moi c'est roi ba Robeta jazz mukolo mususu cela veut dire nazako leka na galerie présidentielle mon na boulevard alors na yoki musique ezebeta ba ja musique moko na yewana na koti boye wana bwaki sina vient na Kofi Olomide wana via zaka kama on na tenga otambola kaka so le kobi tuzali na ville na beta itour mo na na ville on a obeta pe mingi na tushi Gombe batu na na ba kana na otala bango bon ba mona déjà que naza souté na côté déjà pas Kofi bon na otala bango za na cadre nenga on solo mais nazo le parce qu'on a galerie présidentielle wana ezaki na oka musique ezebeta on dirait bar mo ezaka on be ngo piano bar so musique ezebeta eza ba musique mo ba interprétation ba jazz ba nini et puis tant na koti na kutani na ba vie simba ba vie simba ba vie dario ma bato nazo tanga na si ba tutu ya Congo ba pour mission tout so les gars pas ba vie wana te ba vie simba oza mutite po ba vie na ba benga ba grand formateur penza ozo comprendre wala na ko la sabiso ndolo na ndenge mo vrai na kota na mona ba vie wana na pe na dormir des hommes na vie d'art quoi vie d'art et bien petit et petit beta na tout très bien à partir na mona ce ko chanteuse wana na zo ba camerounaise wana wemba ba jazz tant na wana bachenga pe na obeta lokwa dormir na bango o azara obeta na bango souvent tant soyez tout le monde akoma dia mukolo mo ete bango sko bazwinga ba fuma petit ya o répéter na biso na ndo répéter na bango vie simba azo laksanga ba jazz ninga ko beta ba swing ba blo wana nyosto ti na mo beta pe jazz na ba vie wana e komi ke na komo ya pe na soir na obeta ndule mona ke rap a Kofi mona zongi na soir mona na obeta na ndule wana et tout ça siko à partir wana camerounaise wana oui tozongi wana camerounaise wana comme on ezalaki Stéphanie Okwan ye wazaki mariée na anglaise wana camerounaise wana tellement zaki intéressé makas na style na ngande na obeta afsi ngabi mais yo ndenge nini na monde na no zobeta très bien mais est-ce que oko introduire ngate na groupe moko ya ba congolais awa on a to sala ta mo eloko mo bo eloko na bité promesa te mais on même camerounaise wana na tushi Gombe ezaki ba master na ngai ba lenza di ba papinto ya et tout ça ba
Freddy Niemba, on tout quoi. Mais on me met na touchi gombe. À partir de on a mis na touchi gombe. Na servi yo nini ya. Fotozo lo bato, foto melata moi, ça va bien. Ça la dit ko ouais mais. Oyo bien ya. Ah na moni na orange na moni za moi bien. Tozo bosana, tozo na invité na biso awa, moi si ya papa Félix, moi si ya papa Félix Ngindu. Emina balancer kotisa mundele na biso tozana atoko bosa comment toko bosa na toko bosa ne wendele ni ni mon côté vraiment. You can present yourself. Present yourself. They need to know who you are. So I'm Karen Jones and I'm the partner of Felix Ngindu here. And I do play saxophone in some of his music in the single that he's just released, Feel Free. So I'm playing saxophone in that. And yeah. Ok. En tout cas, on va interpréter un peu pour le bateau, va comprendre moi anglais, peut-être hein. Nenga lobby za komone za Karen Jones, naza partenaire nae, abe thérapie sax, donc abe tapé na kata album na et tout ça, donc il y a moyen d'avoir se présenter. Donc mon exemple bien mère par contre na kata mon kitoko et ça li bien ma casse vraiment na comprenait comment to go bossa na bien te en tout cas moi chichi papa tonton nice one tata voilà quoi toujours continuer na biso na biso ndenge ya on le bas donc quand on a commis na présenté mon mieux na touchi gombe na memiye tout ça l'album na touchi gombe entre temps naza pekara na kofi nazo kenda pe ba rap ba blo mo ande ngwana parce que flash musique groupe auto zala la binza bon et comment ça moi faire et comment quitter moi mke parce que kofi a sa bendi ba mission tout alors na moi sono a camerounaise tango to na touchi gombe to sali album a bosso to sali mais malheureusement banzem ba mwe bimate pona nini bon oyebika mwa mission ba promeleka ba promeleka na kati wana bon na ebité pourquoi à partir de quoi camerounaise wana tango makambo marché te na ye na touchi gombe camerounaise wana a décidé à singa que non des ana former groupe moko boye le cas musicien ou moni bazar un peu compétent comme ça to kende na Cameroun après Cameroun to kende na Angleterre bon à partir on a to former groupe on comme on a qui ami Africa Music International. Wow. Pour comprendre, on se rappelait très bien le groupe. Et puis, dans le groupe, on a un master. Parce que dans le groupe, on a un format qui est congolais, il y a biso ya RDC ou biso qui va Cameroun. Naté, nazo qui va congolais, na biso ya RDC tout ça. Musique en fait azo beta na ndenge ya ba congolais, na ndenge ya ba congolais, na ndenge ya ba ko ye alinga ki aye ko la wemba. Na ndenge ya lingala. Biso lingala ko lela ka fort. OK. Vous comprenez? Donc abandé na ko linga ayemba penza ndenge ba congolais ndeto yemba. Donc ndeto format groupe wana bomoni azaki na mobala mundele. Et puis mon bal na ya zuli biso ba contrat na intercontinental to beta ba concert una et tout ça to tellement to commence à bala trop to commence à bala fort pour na mamba ba voyage les to beta ma banzem butu ko banzem to créer ki na banzem sous sur interprétation donc ils avaient na groupe mode dans to ngala master mai et tout ça ma master na sko na sangisaki et au senga que non faut to voyager to ya Cameroun. Tu comprends? Tu veux voyager, na balaro, tu travailles à et tout ça. Moi, je suis au même abisso. On est dans la Cameroun, tu es na Cameroun. Bon, on a ce qu'on a koloba. Na Cameroun, on a tu es qui na ba. Na koloba, on est na ba 1900. Ba 1996. 1996. Kala. Kala 1996. Toke Cameroun, to comme na Cameroun wana to bandi pe robeta bandule tout ça mais après bon na Cameroun to zaki na master moko boye ye pas zaka na touchi gombe ye pas ya ayaka na kata groupe wana azaka na touchi gombe mo ezaka po touchi gombe pe zaka diviser zaki touchi gombe
ngambu na tushikundi mususu ya ipe ngambu ba Fredi Niemba na ba Papinto ya parce que masana ayaka comme ezaki Malik bon malheureusement père son âme akufa déjà to ya na eti na Cameroun bo yesiko masana Maliki azara tanto ye akomo bimasiko na Camerounaise wana na kata groupe alors tanto komi na Cameroun ba famille ya moi si wana ndi ba mona ki moi na ba moi bala mundele bo ndele suna jo ya noir aho masusu na congolais oyo na kati bon we nga mama bolingo nde la donc epesa pito pale mo ya osakana te epesa dans ba famille ya momi na Cameroun ba fasha mabe na ebite ba na ebite soki Maliki wana kimaka butu akoti na ebite akota na Centrafrique c'est la kota la bene donc les ara danger à partir wana pe masana ayo kima keye puis groupe yo pesa mystique na ba famille ne ozake pour makambo ezali déjà ko pesa ndenge mususu à partir la wana esalika ke non bon moi surtout zala na ezate et pesi mystique moi swana alandi pe muba bon atika na famille mais azaki koluka côté nini dio ne wana kei donc pesa ki pena mystique bon biso pe lokwa to monaki place à ovanda ezali suté to ki ko se réfugier na ambassade d'Isaïr quand moi a dit Zaïre. Oui. Vous comprenez? Moi, on a en 1900. Yeah, 1990. Bon, Zaïre est longue na 1997. Les Zaïre est longue. Et comme le Congo. En 1996, on s'est réfugié dans l'ambassade d'Isaïre. Tozaraki 8. Cela veut dire 5 de liste ngai na bamasananga et puis na 3 danseuses. Vous comprenez? Oui. Parmi les 3 danseuses, on a mon corps. Comment on a comment on a José Bombaka mais pour le moment on a Mikili. Comment on va Mikili. Donc tant que se réfugier dans l'ambassade tu commis tu former groupe ngai kana former groupe. Na massa na bibo pour mais atenga mon doom na chant et puis tu maman yo mo commis boss. Maman on commis président. Exactement, ça qui est président ouais, il y a groupe donc maman on a drum Master mususu atala butozali ne tutene tushi gombe yepe aki na chant et puis ba master mususu tozali na bango guitariste wazaki soliste pe asona makufa na Cameroun on a pe ya de cela comme on a dit Eric Sefou pe asona pour le moment grand guitariste grand guitariste na lela reti lelo pour ça parcours mulai quoi to komo beta wana na ambassade d'Isaïe place aux ala qui te formé groupe combo étoile d'Isaïe. Wow. On a parcours donc bani ne mona étoile d'Isaïe to ando beta cela veut dire tu es le roi coloniser ba Camerounais na musique na biso. Qui to makasi. On connaît déjà. Donc comment ici que non ba Camerounais pour ba beta ba makosa na bango ba linkara biso to ya peto accompagner ba on a studio. Donc tu crées un groupe wana et ça événement ya osaka te mère na kata Cameroun ba tout balega na Cameroun na Yaoundé na Douala bayebi eza ko likambo ya robomba te vous comprenez disco à partir à wana to komo beta donc yebo pesa danser donc ba Cameroun tout banika ba beta musique na bango ba tchaka ba sebe ni lo biso to beta kaka et au pesa directeur à communication na bango kanda na Cameroun ba ban va supprimer va me les trois va congolais bêta sauter la radio là on a jalousie voilà malgré tout ça na babar et là ils sont partout yo yebi kadogi et puis ça mystique donc na niveau moyen danser donc il y a un moni à partir wana tant tozo beta na kanuma tozo beta bon moni nga na mutu moko quand ozo mona ngandi na ba mbunda boye souvent parce que non mona ba mbunda tina na médaille eza matata vous comprenez mais donc nga wana ki mutu moko omoni na bandi musique un peu na âge ya na ko wa 5 ans na âge ya 5 ans ba parents na ba memanga na catholique l'église catholique na Bumbu Saint-Antoine dans moi on beta mbunda ba otela ma libanga na mata pona aka mukuse zo kompona mata donc na beta roi David bravo vous comprenez donc à partir à wana le roi a roi ezala déjà na mutu na ko rencontrer Camerounais mon boy au checker ba tu ceci ba ebi comme on est qui Donny Elwood
Camerounais azaki chansonnier produit par la coopération française na Cameroun obeta azaki guitariste donc ceux de chansonnier donc guitariste azo yemba yemo na guitare na ya acoustique alela nga tellement fort na mbunda na nga mona ina ngo ba djembe wana banika ndo zo mona ba jawa na comique non il faut un moto ya to kangana na ye bandule puis pour ya rosa ba festival nyonso ya en Afrique partout dona ba mutu wana camerounais wana meminga partout en Afrique. Oh là là, Massa, Côte d'Ivoire, oui, Massa a marché des arts et des spectacles africains. Les arts, ni mon mounen n'a pas mis belé, ouais, bon, comme ça va Robert wana. Donc Camerounais à partir ailleurs, to betine bandule tellement trop na Cameroun, to voyager mingi ouais. Si to kene mekili, to kene en France. Donc premier monta me manga na poto, za Camerounais wana. Wow. Wana siko na koloba na ba na 1997. Oui, oui. 1997, wana déjà na beti déjà au moins 2 ans, 2 ans na Cameroun hein. Voilà siko premier moto a memaki na mikili. Wana na mikili ya mboka ni kana kati ya Angleterre ou na France. Wana na France. Premier moto na yo moye bikande za ki to abo rêver wa mikili ya moso ndenge ya la mais premier moto na 1997. Coopération française et invité biso na France to ke beta pona ezaki babenga ngoni ne Jeux olympiques. Vous comprenez? Ouais. To ke beta na France. To ke beta na Limousin, na Limoges. To beti bandule wana après to ke beta na Paris, partout to fandu na place pe na découvrir à Paris, na découvrir moment belé à partir wana ye Camerounais na tellement là qui sincère na nga epsinga bi bon. To emikilia, to mikilia ngobo yo ndeni nga penda na renforcer to zonga. To ye so lingo tika na yo tika pour me to tika la à partir wana tant to so betane mingi na Cameroun na rencontre on se ko vient na ko kato na place on peut place en tout cas mta malamu ko tala ba président belé to yo ka mususu kutu ba to kimaye awa do epesi vraiment moi biloba mo boye et ça passe vraiment pour président ndima memi bakina mikili boye boko mpa to na binoke peut-être ça la ma prise la calé na éviter au monde azaki tellement mutu mo c'est sûr ayeba ke ba congolais balinga potomi mais ata balinga potomi azaka mtia malamu azaki pena mtia mako ezali pour la première fois na mona pena ke non en tout cas bon na pesa ka mbote place azali hein sali à toi Donny Elwood Negro et beau soko cheka on a YouTube au monde nzembo ayembe sala pagaille na monde moi je suis négro et je suis beau na pesi mbote sikazali ma Rolanda émission on a bien jour ba expliquer ma mina oloba donc singa tikala et puis tant na tikali wana nazaka la massa moko to yebana na Cameroun ya mundele grand drummer au santenga na roba ke aza 3e mondial après mystique comme on est en Francis Lassis to kutani na Cameroun bayaka obeta pe bandule na bango ba coopération française invitaki bango na centre culturel français et to kutaye pa lela nga na style na ngane na betaka to changer na ba numéro ba nini tout ça bi un je saurai na France lukanga ba lo wapi na comment na France vie o sotenga ezande ni ndo yo la ba biso ke otikala na otozonga na Cameroun na zonga gite bokena kutana na wapi tant que nous sommes au Cameroun, nous avons donné Elwood. Tout na mundele moko boye. Francis Lassis mundele na olobana ayaka na Cameroun ba ko beta. Wana nga nazana na Cameroun na musicien wana Donny Elwood to beta kana. Disco mundele wana lelanga à partir à Cameroun. To changer na ba adresse. Ayesinga un jour so oye na France. Tokutana. OK, donc là ce que yo ça c'est na France. Ndebo kutani voilà mutsiko mutu nanga na esinga ke bon yoko tika no ezako tu pe bien okobenga massa no na drummer Francis Lassis le quoi bon bazana les arts battoirs cela veut dire ça orchestre de batterie donc au moins temps sous 20 temps ce que comme na mikili ye Camerounais ana zaki tellement la même singa bon ça peut bien okobenga pe mutu na yo ana
Francis Lassis omoni nde na ndako expliquer les arts battoirs ezalaki association moko boye oyo ezana edara bato koyekola kobeta bainstrument edara bato baza bano baza blessé et tout ça donc a créé une association pour aider les drummers bato koyekola kobeta drumer omona eza omoni yo omoni ka drum ndenge ya mais ce que omoni ba drum ango eza tam sur 10 oza 10 drummers wow bozo beta tambo beta nena drummer mususu azobeta lokola guitare drummer mususu azobeta lokola soliste drummer mususu azobeta lokola basse donc nyonso wana ezobeta makaka na ba drum guitare eza te eloko te ba son na tout ezokréa ezobimelaka na kati ya drum donc ezalaki mpenza eloko moko ya kosala nango te très professionnel ezalaki na haut niveau moko ya kosala na te bon bref na si donner le ok pour moi merci à toi na benga siko master na ngana pour ya oza dans les Pyrénées na Pau Pau eza cela veut dire eza na kolo baba 5h 6h ya TGV hein partir à Paris donc eza sur les Pyrénées là-bas donc ya ovanda kuna et puis na bazaki na association na bango kuna qui les cercles de triangle alors atindelanga billet les cercles de triangle. Les cercles de triangle. Wana vie bandi singa. Voilà nini dire. Ezaka kombo wana kombo na bango. Comment on va appeler ça quoi les cercles de triangle. Voilà. Donc batinanga billet na koyi kuna na po ba hébergeanga, ba pesanga place, ba pesanga na bureau, ba pesanga mambutu. Na komba mo kotangisa bana. Drum to mo beta bandule na mutu wana te mana vandi na robeta na beti na koloba 6 mois na place wana France bon banda kisko ko négocier ne ba bimisela nga mukanda ba mamundo ndinga mena momana e o pesa te e sengi kake non il faut na zonga Cameroun wow comprendre bon na bossa na raté na ndima ha zonga comprendre na ndima ha zonga na ozonga na zoni Cameroun tant na zoni Cameroun à partir de Cameroun na suba masa mona ngaso na zonga mais yo zonga bon oui l'homme propose Dieu dispose tant so na zonga tende lelo na zati oui on se comprend donc ça tant na zoni Cameroun to continuer quand toujours ko pincher ko beta pina kuta suna mutu na ngana doni route to commencer ko beta na yesu fort et tout ça. Et à partir de Nzambala la raté, na sako beta na kinena na robeta place mo boye na cabaret mo boye quand na Cameroun wana. Mundele mo boye. Mundele mo boye. Mundele yo kudaka na mindele vienanga. Mundele mo boye aya kawana mundele wana lilinga. Moi c'est azara médecin sans frontières bato médecin sans frontières on va ça là dedans et ici et tout ça na Cameroun. Bon bref, mundele wana alelinga. Taka mundele wana alelinga. Bon premier ate. Tu comprends ko pinche tina après azongi Angleterre na eba la anglaise. Taka alelinga azongi Angleterre. Après ayegoya. Taka ayegoya sko po ni nazwanga. Wow. Taka ayegoya na po azwanga. Nazwa ba problème ko sala na te mère na mboka na Cameroun. Pona à cause nae mundele wana ninga ya kana Cameroun wana azala o coopérer na jomo boye na Cameroun wana izaka jomo bo azala sala ba musique so na ebite so ba na bango sala randenge nini epesa na musique bi jomo sko a escroquer momi wana escroquer ba grana o sala na te siko na cop na business bango ndi ba yokana o sala business epesa mi ba Camerounais mingi baza ba fa kwa o sala te nazo ba monyo so te belé pour limiter ba hinanga nazo ba vérité quoi mingi belé bango ba benga ba fait man banane et tout ça donc il va bocha momi wana so comprendre donc ba yiba mo na ko bo mo ba 20 000 livres blo mo ande wana so momi wana na kolela wana atuna ngasiko mais ndene est-ce que yo ko yeba mutala mutu mo bo asalinga bo ifale aya to ben sa groupe et en Angleterre ya obeta bani na tinda bala na sala makambo tala sala bo est-ce que yo ko yeba tunga mais na yebi promettre est-ce que momi na ngalo kwa lela nga sina ke
bon ndenge ça tindela nga prise en charge na na Cameroun na dit ah premier matin na tindela be prise en charge aye na Cameroun tanga ye na Cameroun quitter le coach ngai jo na tanga yo kia mon mien hier soir on découvrir ma makambo donc on a problème donc il n'a pas ici donc ça jo Félix et puis ça mais c'est comment toi na mboka mpa ezanga ndengwana bon bref tu vois, il y a des conduits, il y a des conduits na délégation à la police et tout ça. Donc, il y a signalé, ceux qui bon, on a se retrouvé, on a moumi, on a trouvé, on a droit là, on a hôtel, on a masse, on a mis là. Et puis ça, donc, il y a ça, tu dis, mal, on a mon gars qui était. Ah ouais, il y a mon musique. Bon, mon père Maël, ils ont l'esprit, mon Kima. Ouais. Mais nga li moi Dieu na bimsa mundiga betanga masasi mais nga na li moi déjà na kima na pona ko sauver pona nga kuma kima me mumina na benga ayo benga na fona bite ko banga te ya nga bite ding so na ye ba toi na ba sanga fo yo falo e bisanga habiter bon ba convaincre déjà hier pour benga nga na bon pour maintenant na yo ya ba kangat ba kanga yo bino ba congolais bon boyaka hein bozo ko sa ngenge la quand même habité ils sont des dons ils va révéler la kanga on dit ça là bon pour mes actes bref na se retrouver na prison vous comprenez na se retrouver na prison vraiment on est à moment moko mabe pour na ngai na loba ngo me balobaka l'homme propose Dieu dispose et bien l'homme autour mabe yara pas mutu et ça bénédiction est après. Pourquoi? Vous comprenez? Ce que moi ma bénédiction est après. Bon, bref, et les cas les cas tokenda na beta au moins na ko 6 mois, na beta ba 6 mois na prison na Douala. Wana na petite sœur na ngai ye pas na Cameroun na jona azwa otala na chaque fois momi na nga mundele azotinda la pa petite sœur na ngai ke alandela ba makambani depuis ça la petite sœur na ngai azwili nga avocat banini na epsio mère moni nzambo to sambelaka en tout cas nga bena fona loba mais au sambelaka bien sûr ko mais so nzambe te mais c'est que bien au biso de bibilo a musicien au sambelaka mère talako wana ya kuti kamba blague te ko nzambe bachala ne tembete wana bena na oloba ngo pena vérité pe na ofungola batutu il faut sambela il faut ndimela nzambe kisi c'est raté nzambe ndala kisi oui voilà on le verra à le contraire bien bien kisi c'est raté kisi vraiment solo et nzambe ko moni bato tout basimba bakisa dande suka bazonga et pas nzambe merci mais il faut apprendre ngolu so za ngolu to zo na ndeni ya on avait ça suka ba lwambo ngala mona lwambo avant kufa alors ba tuna une question mo na se rappelaka muto mbobwicha tuna une question mo na zo ba moment na rapetir tuna lwambo lo bage est-ce que yebi muto ba bengi Jésus Christ na mona bina lwambo ba Jésus Christ muto wana ko sala na ita wana nzambe donc à part nazara mwana muke elo wana touchanga ti lelo donc etika nga pe na muto moninga na koloba ke soki nazwi temps mingi boye parce que surtout ngate ko kende ko simba ba pam wana nde te vrai qui c'est ça travail des travail est-ce que ndo za boye so ba pesi ki so beta drum so yo beta drum lo wana il faut na yeba na drum mango voilà exactement les talents donc à partir wana oyeko kende moi soit na zotinda bambongo pona olandelo avocat petite sœur na ngai siko azwini nga avocat qui avocate moi c'est mon boy camerounaise avocate na ya tuna akina expliquer ma mutu ndenge zala pa ba bengsanga yi na tribunal ndenge zala ka ta je na ok no samba nde ma kana beta déjà mo ba 6 mois donc na ko samba na bon moni ngani na Cameroun wana na ko beta na ba musicien na obeta na mutu nga donné à l'out tema batu baye nga mingi po ba clipele kana télévision nga mo star donc batu baye ninga na obeta na ba Jean-Pierre Sommet batu moko boy ba musicien camerounais connu ba Katino ba Bendeka donc batu moko ba musicien camerounais très connu donc ba motu ba ko bazaki donc ba nga ina betela ba mo po ba ko lele betela nga fort siko tant ba bengi singa na tribunal na ina tribunal ba jijo ba ko sambisa ngai
hein ba juge tant on a yé wana ka ba juge ba osamsanga cela veut dire tant avant bango ba ya na tribunal ba mona nga na télévision bana na bango parce que ba moni o fara donc moto onde yeyo donc ba juge ba comprendre mais ça la nini na mandi ko expliquer ma ndenge zalaki des avocats moi bénévolat ba bima pour défendre pour mon ndenge nzamba sala kama ba avocat na ba betandinga donc ba lobi tete za normal te mutu aboye o aza grand monsieur mutu moko to protéger na mboka na biso Cameroun o akola sabane bête ala sabane bête ko to msala ya musique et tout ça donc c'est mais comment et ça ndenge wana te à partir à wana na salaka libéré donc sans problème sans motif sans condamner et là on dit donc nzambe ka bomoni kande Afrique ya laka pour ndekona sala kuna bacha mutu mobo na basi mais mon nzambe to sambela makasi trop na ego bima azone loko donc na ego bima na pas témoignage munene na bossa na mote donc na ego bima na momi na ngamndele atindele ngala mbala moko tende ngobimi boye vraiment il faut que mambo na bon nazo ngana mboka nazo ngana Congo tant on a bimi wana atindel ngala na préparé pe voyage na ngana nazo ngi Congo omona ata mko na ozo nga Congo ndi mal chance mo weze la nanga ka tina aéroport adwala on dirait c'est dit de no kutana batu mo edinga babi yo Félix na olinga kutu te batu ba yeba ngai mais nazo nga Congo nazo nga kutuna na ba document moko boyo kete za kombo na ngate pour tout ça na ko banga kaka titika na zonga na mboka na ngai dans na zongi na mboka na na komi na Congo na ine sengo trop na ke kuta pe na père pour mbanga suka na kuta na avant kufa donc il na kena kuta na père na expliquer ma mtu na père à mon avis moi na loko ya wa tika so monelo so mabete vina ya polele nzela no za ufungama kende partout kende mais ndenge ni na lukelo moi se bala na vie moi na bala moi mais c'était na mère na mundele déjà azana na copine na ngazali bon on a be mère ayo tindela ngala na koloba chaque fois na koba chaque semaine na recevoir le moins $400 le mois de moi chaque semaine pour nous vivre bon moi pe na ça c'est pour ma famille na mke pe na préparer on a voyage malembe tu sais ko non lukandenge nini pour mère perso déranger fort mais ndeni na ya na pe na moi na Congo ninza ba promise ndeni bon muka ndeki ba pesa la Congo libanda bon ndela zo banga on meto kuta na tana Kenya ou bien ta wapi ndeni za la pas un jour petit nangai a même to bina to ke na ville to comment en ville boé to kutana masane mo a ote kaka et puis masana présenter ma mère mo boé mère ngo a mutu bo ka ba mère ba voyage ba sala la faire ba na bi mendenge za na agence mo bo ba bengi uru voyage agence wana za na ba avion o ezekende Beni si ko yo so ngo kende Kenya mais ko kende no pe Kenya sans problème à partir à Beni wana ou na Beni après aux ino bis exécutif ezala ka aucun petit Kasindi za la frontière Uganda après comme wana au continent au kotano ti Kampala ti obimi Kenya eza bongo directement même nga pe ti na uru voyage to kuta ka pe na Django combien euros $375 mon avion. Donc après na la fouti pe ngala mo. Ba pesa na billet na ngai, ba pesa na date à voyage. Na bomba pe ka billet na la parler na vandi. À partir de temps on a quitté ce qu'on a quitté wana. Na ke retrouver siko ba master na nga ba Sam. Wow. Voilà ni ba sala academia. On comprend ba wana siko ba ngo déjà ba panzana déjà na Kofi et tout ça là. Wana ngata on a kenda, obi ke tana bossa ni webso tanga na kenda. Suzuki a zo problème na Kofi. Donc via Luka kayo. Vi Kofi a Luka na niveau moko donc ya osala na te. Ils ont témoigné du fond là le rapport na ebi ke affiche tout bilingue. Ils ont des fois té ou ya télévision na biso na ebi ke au panzango partout. Oui. Et ça ils ont des fois té on a pour battre belé ba lukanga fort mais nzamba sel ke lelo na bimana loba. Oui.
à travers affiche et tout TV donc et ça des fois dès qu'on fait on me dépasse au talent au monde donc là on monde on a petit na rumini de na bi gozo wa misela biso tout ya flash musique abanini mais wana siko ba sam na moduke pesa mystique oui biga tu vas komona ndenge panzana qui à partir de Miki les batika Kofi et tout ça là so ba créer un groupe na bango académie quand on appelle na Roya na Kin ah n'est pas sur l'académie parce que ça c'est un test et là bah c'est ça va sopa qui ko sopa te ko ba yeba kisiko wana yeli ko sopa mais on sait que déjà master na bango ba yebi mais ezala ki balinga ba laksa ba petit o bazali ko pose na drummer moi avec wana ba cheche ba obenge cheche le ba na ko kuta batu mais siko ba mo ngi to kuta na kala bon faut ba yeba sur le bo ba yeba lo bo so na bossa na ko so ni bon na ba petit wana Pichu Concorde na solo Pichu Concorde a comment pas Félix Bazé quoi et tout ça voilà il y a na solo ba musika sika ba tout donc no moment na wana ko banda ba fali ba fere wana tout ba tout wana ba yedi na Félix Ngindo de ba et puis ba yedi ba luka tout kutana fali il y a 3 ans passé wana tout uti Ghana na vie Kanda ouais tout kutani na Kenya na transit fallait ana ba photo na otindela o panza ngwana zoko na ngwa so cheke na Facebook na mo na ba profile ezali donc tokutana même na fallait wana donc tous les bateaux parce na yebi ba lukana ba ebite bongana na ko bomba na osama na ina université na zotanga musique na osama bebele donc na momana bon il faut me rappeler là pour moi sur les amoulay oui on ça na opéra na académie oui voilà na académie on a sali sur texte wana kasabu ba répéter wana wali oh na simba drum batu baganga et là kaka neza ba et qui c'était baganga donc vraiment la musique et ga boulot des fois tu na sape na académie na obeta mais webi ka bana mère moko bon webi ka ndeza là makambe ça ce qui ndeni fallait tout voyager to ya Belgique mais pessimistique so ndeni ni na bika na académie to kama na masala mo mbetenge si webi mbetenge très bien ayi ba na mbetenge wana pire ça kuna kin pour le moment to kama mbetenge fort tout ça qui ensemble to so beta après au pesa la musique no moment na ngapa voyage wana et au comment oh ngala lo bati na calme na zo ya me webi kama voyage lo bati na calme kuna sina mona mambo ebele après ça par jour on peut comment na zo avion na ngai na njili wana ti beni tango na beni ya bien na koma na beni na kutana kuna mwana ministre mo aida na kare ozo abango ba changa kuna hotel ubi ka do ngulu pembezela nda partout na fona na hotel ba futela na hotel na tongo na ngo taxi ezwinga na bima na zo biswana ti kasindi na komati na kutana susi na congolais mo très gentil yendi kuta orde nga sutalo moneza boy ti na mozo mona na bima na Kenya na koma na Kenya pa na benga mère ndele mère aye to kuta na partir à Kenya na to vangi na ngo ba 6 mois après to balani ka kuna na Kenya ndenge zala to balani nga mukanda na nga na zo ngo partir à Kenya OK nga na zo en définitif ndeza déjà partir à Kenya et Afrique ndenge za tout va le ba pimelenga mais patience kara prière tu mais la surtout ami balé ba pesinga ndenge mona siko mona parcours ndenge leki à partir à wana siko ndé mère tu veux yana en Angleterre donc en Angleterre na koma janvier 2003 na komi en Angleterre nga moment ndé to ba te na vanda à Chester donc au moins à partir na ce temps on a yé au moins il faut pour s'intégrer na vanda place moko au moins na congolais te au moins noir te ka mindele la mindele donc ils ont bano ya mindele mike bango ba la sanga anglais ba zo sola na bango petit à petit ndenge zala kaka nga habiter na ko vanda bo tout monde biso le lanchiki fort ainsi mais nga na bindenge ni tala changa ba classe on ndenge nga ke yeko la pe anglais ndenge yala donc di ba benga ngo isol yo mo yeko na on ke na Chester West Cheshire College wana na Chester so ke de tanga wana na vélo na nga na pe vélo to beta na vélo malem mo bis Canesa là, ti pas pour passer anglais to mo boire on peut moi vraiment to mo boire on que pour mettre
ndika ezala ndule na Liverpool mo ngabi na oya na Liverpool natala bato bazosaba Bosking bazobeta na bi mais comment non on a savé ba grand la mystique faire ba grand ndule si bon ndo ya na biso ngabi mais rien grand djembe na benda djembe mo na oya na Liverpool na che mbunda na ngana vandi na sali Bosking bala rekoti mais nkomoka boy Mumimo américain azoleka boy apesa na journal na apesa nga bazoluka mutu akotangisa African drum city council so banda oluka d'accord na epla pona msala donc musique elandoka na epla pona msala wana bazwanga même jour mère oh là na zo psoma mbaso bazwanga même jour pona msala na comment travailler dans le music support service on a visité le roi à 17 écoles par semaine. Est-ce que tu comprends? Donc, on a changé vie à Bana et Belé à on a Liverpool. Aujourd'hui, Bembongo et Belé. Bien, on va compter, on a compté le bon bigo. Aujourd'hui, Bembongo et Belé. Ta semaine, il manque encore à 17 écoles. Non, aujourd'hui, Bembongo et Belé, bien. Donc à partir de là c'est quoi comment fungwa mabanini et tout ça un jour master mo ayoki sango nanga tanga ayoki sango wana banini tomi dumer mo wa danger za koto master wana akeko ko betela vie na biso lisolo moni vie na biso vie kanda bongo man na c'est oyebi vient wa beta style na ya ba soukous comprendre to benga soukous music kono to moni drummer mo wa na mboka oyo Felix Ngindu te misiki danze na vanda bo viana ba ne ba pesa numéro na na vanda ba na parler viana benga ngai petit Felix en tout cas on a besoin na yo pour un problème moi business ni un voyage à Australie ba ni il faut que na Woumad donc on a pour la première fois en 2006 mais na beti à 3 ans en 2006 na rencontré ce go vieux kanda bon moment premier voyage na ngai Woumad festival Australie et mon ndenge et ben est-ce qu'on ndenge comment parcourir Australie, Amérique, Malaisie, partout. On a la musique ou bien la drum? Na drum. On a obeta drum na vekanda. OK. Na obet mais bula royemba mamtu ezaraka. Moi comme peut obeta ndule na vekanda ba chelinga micro. Na drum ba chelinga micro. Na ça ba ker. Ça même pour na ça ba animation. Ouais. So comprendre. Biso na ndingeza amoni biso tuti na ba chorale so comprendre tuzi na formation na ba chorale ndingeza la koyemba penza nga eza elo mo naturel quoi puis na maela o composer musique na onde to tangi to ima bebele quoi donc à partir wana ya moni parcours na ngai et ça lisco ndenga na mo beta na vie tellement trop vekanda awa ko voyager mingi ko sa mam ko tangi sa pe mo bebele boule ko zonga bi bon tika na pena sa bord. En tout cas, bravo. Vieux Kande Boyoki a pesi parcours. N'a outi vraiment musika Boyoki va mener à l'équina ba vieux Kofi Olomide, ba musicien à quartier latin, ba zalaina bango, nyo surtout na ke ba Cameroun, ba Benin, ba Kenya. Donc, en tout cas, bravo. Oh yo vraiment des fakito yo kalamkola lelo. Mais vieux siko yo na musique ndaro bandi sikoyo musique obande musique yango na epa na ye ou bien ofungola ki yo moko penzo bimi penzo sali pe ali gablo na moko musique na nga yango yo bon omoni na expérience wana tout ozui omoni ko beta na vekanda mwana tout tina yo omona ko moni nga nazara na Liverpool ya zala yo wapi nani vekanda yo na Londres. OK. Vieux quand on va à Manchester, même à campagne ça s'est passé à Londres. Ou à monsieur mingi ou il y a bandozo, on va à Londres. Je comprends pour déjà à Londres, il y a bazar qui bon Liverpool monte aux une vie car pembeni, il y a Manchester, et mon affaire soit et moi il a parlé d'une dingue ça là vraiment tout l'équipe Londres. Ou à partir de là où mon habité, ngai siko à partir ngai peut faire former là on a. Na former groupe na ngai mon ko bengi
Music Award. Lope na ngana tuno yango wana. Na groupe na ngana tuno yango ke o bando sala ka yo moko bi o sala ki ma groupe mo bepo vous allez accompagner na moi ba na sala ki groupe. Na sala groupe o ezaki un peu mix na ba mindele na ba noir. Moro na on travaille na Vieux Santana mongolais. Vieux Santana mongolais soliste à Victoria qui va à Londres on a souvent à Manchester. Et na ina massa mo boepe ya Angola. Yé par wa beta bass. Et na kina groupe na ba massa na msisa mindele. Oh la la ki saba on bon. Soliste écoute wa nga mundele comme Paul Devani. Mundele mais soit betelo solo mais bon mon musique est sans frontière. Vraiment bien. Donc sikoyo son total sikoyo obanda ki musique na yo ya yo moko bana banda na nini ni wana. Po yaki na 2003. Na yaki na 2003 bon na loba après na Viekanda. Na Viekanda. À partir wana na loba ka ke à partir na 2003 2000 na bani musique na 2005 au bandi na 2005 na 2005 2005 to ke pam le to na 2022 voilà vous savez combien d'albums depuis wana na sala album moko depuis 2005 ti le lo album na ngamo na sala banga na 2008 au travail très bien one ezaki once and for all bon moni bolembu toni te ezaki ke problème eza na robeta trop na vie. Okay. Et puis, na lingaki penga koye kola mambo ebele ko travail. Bon eza facilité hein pour obna ba musicien o ba ko comprendre bena ndule o ni zo beta. Bon à partir de moni ba voyage les kai mingi na vie. Ba voyage les kai tellement trop tout dans za mutu moko na on vendre sur place té. Ouais. Na on vendre sur place té mais au monde to za no bona vendre bo mo na to sisine bona so ke nga na ok France mai na ok États-Unis so tout ni ba tout ba ebi na mutu mona bouge tellement trop donc ça là toujours ndengwana donc à partir wana tant la musique album on a once and for all mo yebi promotion et tout ça bon na ko la vérité quand ça venait en net et marché penza bena tending comme il faut quoi marcher et puis ezaki na moment mo fona ye ko la mambo bele pona koyeba et moi à partir de la musique album moi en 2008 et sindi penza bena tenga habité bon na peut na ba vie na zo expérience na zo voyager partout et tout ça mais il faut na zo na kota na maki travail ma kasi yo moko travailler penza sous fort mais ce que travailler na fort et senga que na kota l'école la musique il y a un moment si na checké moi tout ça na mère yende kutunde aida tellement fort pour na apply na Liverpool Community College na moment na wana za 2013 il na kota na beti 6 ans université wana na beti 6 ans na bandi na music technology na kena na HNC après HNC na kena HND na kena BA donc pour nous expliquer bien HNC ezali national HNC High National Certificate. Okay. Wana HNC. HND one is a High National Diploma. Okay. Na beti yangu na panzi yangu nyosu wana yo yebiza donc après ce que BA one is a Bachelor of Arts. Bachelor of Arts wana ndeza ye asuka wana so beti yangu siko pour ça la master. Na beti na benda ina de grana na beti yangu avec first class na bima premier na Liverpool. Kitoko. Pour yangu moni na eza esengo trop batombo na biso fo mbaye ba biso ba congolais to za maele mingi. Oui. To za pena maele mingi za rata musu biso monde za négligence to yemi keli to niko ko avancer mingi te. Mais na yebi ke biso ba congolais to maele. Po kuronga la ponaka. Et ça ka teka ko yeba anglais. Omoni maele za ra sagesse pe. Na ponaka cour moko eza eleki na mutu na makolo. Ko yeba bo te que mais na ko sa cour ndenge nini. Mais expliquer que tant que travailler fort
na obeta ngo mère na panza Etienne na panza bien wana na bima premier nde babenga first class degré donc na beta bien wana bachelor of arts na na sengo mingi à partir ya wana na ekoli mambo ebele mambo studio na ngamona parler de mon na registraka na sa album na ngai. Premier album na wana kombo na ngoni. Premier album na ngai bako trouver na YouTube ezali comme na Once and for All. OK. Bon na chara titre anglais parce que na ko travailler na ba anglais, na pe na kati bani bon na chara titre na parce que mon na Angleterre. Mon na linga gempe et percer un peu moins monter ba to ba yeba. Ya mon na chara titre na Once and for All. Na embi na lingala banze musupe na embi na anglais na kati. Ndenge zane mon ba samedi soir everybody like Saturday night. Tu wana donc les za na kati. Ozo comprendre. Bana ba lingango. Ozo comprendre. Les za na cadre voilà. Donc et ça dit que non. OK, album my boss on nous demande. Donc tant on vendre ce qu'on a travaillé fort, on a vidé manchik tout. En même temps dans autres temps là, dans autres travail album na tu dis masiko. Na tu dis ça go to sola mo kwa donc tokangi to clôturer. Donc à partir là ya moment na bateau na travailler bon na album on a blagué. Na mba droit Burkina Faso mbokali. Wana kutu ela tembete batu na mwa edu Burkina Faso te. Wana to yoki déjà parcours na to yoki. Basole ke mais fois les obon po batu ba yeba. Na toki za otoka. O uti wapi donc yango ana. Mais ce que mingi na lingi vraiment mingi to so la no mambu ya musique na yo. Olobi ke okoma ko sala musique yo moko longwe pa ya vie Kanda bongoman ye olongwe pa na ye okoma sala ya yo moko banda o sala na ye o sali album moko donc la sur sikondo komi concentrer pa na lo no makasi na comprendre mambo bele mon expérience na o comprendre yo moko mais ozana mindele kaka o bien ozana poso ça s'appelle na na sur na album o ngamona sali batu bena ba bet na kati mindele ba ate mais faut ba congolais bazala bana mboka faut bazala nditi na bakini kuna okuko na pesi o idée ba mindele ba betaka tango wana beza pas okuko zwa ma ba musicien bazé belé ba olukana na otia bon voilà exact donc eza pena ndengwana donc ndeza bana mboka penda ba bedi on veut ça OK les grands guitaristes congolais Burkina Faso mbokali Limousine Kabangi donc des fois et puis bon na cha mundele quand même moko na kati ya kota beta is a mère beta saxophone na single o toujours sola ndeti ga marai ndera ela biso madame na bien donc yo za na ba idéologie wana donc kitoko sikoyo album deuxième album ozo sala siko sali déjà ou bien nasi na sali déjà bon et sili déjà nyonso mixé masterisé makambo tout mais au moni eza neloko moko fona expliquer mingi pe ko pesa conseil eza net pe ko expliquer batu et ça a été nécessaire ko tshaka banzembo ebele mbala mo po batu ba oyo banzembo nyonso te soko moni bato babima banzembo oyoko oyo marka tant mususu na ba album wana oyoka ka nzembo moko ozoko ngoki nzembo wana nzembo penda et marché fort moni soki nzembo moko e marché yeba bato ba kufuye banzembo na onyoso na oya kalo moni tana pesa exemple ya bien absolu kwa kanza ngana yebike tant to na Cameroun massa mobo ya mundele comme Netissier Olivier pour la première fois yo kisanga cassette dialogue kwa kanza tant moi ezaki na ba cassette ba tête kisanga cassette alo kwa kanza na benda bana mère bani tozali na bon kuna tant ba ki cassette ya violo kwa kanza oui bazo 5 fois pour na ba yo ka ba jar wana te ya ba world wana ba 5 fois yo ka vio mega zoemba tango ngai na lela kayo moto andima ngai te tango ngai na belela kayo
Wapio. So, maman, ça va se comprendre. Nzoka, vieux l'eau, quand va commander, va niveau moussous, tout le monde va travailler, na ba relais, ma donc, ils ont un niveau moussous. N'a rien intéressé ma casse l'eau quoi. Mais après, bah master, tant bah yoka bilo quoi. Après, bah moi, bah yoke on se court bien, mais bah comment les la vie en a fort. Mais vous comprenez, bah vélo quoi quand ça. Mais y'a moi au monde donc. Na vanda na boula na beta boule mère. Na vanda bena na boula na bite musique, il faut travailler musique bien. Il faut yeba et là on il faut ça. Quand ça la musique était pour na le yenge so inde. Il faut ça la musique avec précision. Musique est un message, na harmonie. Il faut ça la kitoko monta yoka et ça la bien. Donc ils en donc album na ndemozomona. Et ça nécessaire pénaté na nous kocha banzembo belé. Mais bête la biso ta moi hein. Bon que la biso moi. To yora moi la na matoi. Et pour mais ça na oboa que la bino na nzembo na lo baba tout déjà il faut vous fouiller na YouTube ndengeza. Ba refouiller yo tu connais pèse la biso pour moi ngonga to ça la ngonga. Bon, on a oboa que la bino za nzembo comme on feel free. Donc feel free bon. Ils sont anglais, anglais la carte. Problème c'est. Na ye lelo yo kobeta muzika ona ko sepelisa yo affiche tout. Na ye kobeta lelo yo natina koete osepela. Muzika ezali kisia esengo ekopesaka kimia katina motema yango olingaka koyoka tango lelaka ekomemela yo saipe esengo muzika esalaka esengo tope pasi na motema kasi ekofongola bongo na yo yango na ye lelo yo kobeta muzika ona ko sepelisa yo yokani donc kitoko vraiment nelengi to mona da musique instrument pour t'exacter mais il y aura déjà plateau ya koningana en tout cas voilà to kangi na mukola lelo to kangi po to yaki mingi na introduction to na kati ya Congo to za ba artiste belé mais faut ko yeba soki azanani payer to yokie parcours na ndinga memi yango auti vraiment mulai aza musicien lelo te ala muki kana tango te maman abandi musique mais auti vraiment moi musika moi mulai toko banda koyoka ye toko banda kolanda ye to soutenir ye aza moko na biso na kati ya mamikili awa ebele baza awa bavanda balala bapongi bakomolia basemula mais na l'air o muninga osa musala botia maboko et ça là vraiment bien so muta osa musala botia maboko et puis ça vraiment courage mo boepo. En tout cas, là, on a raison na kati na po on a déjà na kati na kingo na la médaille ya mbunda bien oh médaille ya mbunda za kisite nzambi ça la médaille kaka c'est la raté mais donc mot de la fin na weza ndenge nini po na koyamba lisusu po na to yoka yo mais en tout cas mot de la fin na ngeza naninga na loba na passé un message mingi d'abord pour bande qu'on a ba congolais d'abord comprendre tous ça na bolingo to lingana faut te supporter naka oui et ça très important au monde so moni ata ba nigérien toi comme un problème au moins en Nigérien d'abord tant comme donc biso pe congolais photos à nous on photo supporter on moni ngane na yebone au monde afficher tout danger donc yo mo yebika depuis quand on est la mer yo yebite na il faut penza donc le quoi na kangi on déjà boy ça pour na on sent la bande on a tout to lingana il faut boter la chaîne non afficher tout afficher tout TV afficher tout TV. Donc il faut voter la rango et puis bolanda na YouTube, bo checker Félix Ngindu, feel free. Donc bon mon na makambo bo tia ba like et tout ça. Bo tia ba beaucoup poser ba question, ba mambebele o tout bolingi. Et puis beaucoup contacter ngara à partir de YouTube.
Vraiment na sepeli mais moi bambote soki ezali okopesa bambote na bato na osala pe bango bien baza tellement belé mais na bandana na Liverpool na opesa mbote na bana Liverpool tout eyokani na mutu nanga na lela mingi Guy Roger wa bafulanga ela beoyoki libanga eyokani tokos bon mbote nanga ya suspect na papa bana yebi kaka Emile Chakembo Emile Chakembo yende defate danger à suivre eyokani kitoko c'est bomba na lelia mofo yebi kaka malili jamais kitoko trop na lelia ko danser yebi kaka kitoko ti mona mona mambo takos eyokani ekoti